Sindika Bosolo, na Bosolo to mesana koloba mwana mboka Ange Kachila, azabongo mongamba na bino pona koloba bino mayema koleka na mboka ya Kongo na Bosolo. Tozawa na kosala mosala penza na Bosolo, elongo na bino tokosala penza makambo kitoko pambate, biso ndeba ya bino pe ya biso tosito mesana kibonde kona biso motako kata zate. Mwana mboka Ange Kachila mesana bongo kopesa bino basango na ndenge ya Bosolo, basango obolingaka pena ngonga obosibo mesana na mwana mboka Ange Kachila. Ba reaction na bino, makambo na bino, mituna na bino, WhatsApp eza wana pona kobenga, na za wana pona bino pe boza wana pona biso. Moto mingi na bino bandeko balanzi tindika na ibete bozala kabele pambate eza esika topesaka bino penza basango na ndenge ya Bosolo. Na bomesano tokomisaka bino pa biso tokoma kampo kolekisa bino teza penza Bosolo. Ezaka solo ezaka lokuta te. Kasi na mwa lombango lokola tata ekolo Antoine Chilombo Tshisekedi aganga ki alobina bayimboka ete kisalume banda ikolo ba ete mosala ebandi to moni ndeko Janine Mabunda ozalki bongo kokanga penza misala ya ekolo asili penza kokoya kasi yango anesila ki bongo te na bayo basala ki ete alongwa na ebonga na basepeli pamba te demokrasi penza efandi na ndinga solo yango topusani penza na bayo balamba penza bibugu ya politiko international ayebi penza mingi penza mandi penza matala ka politiko international topesi yombo Peto yambio penza malamu. Merci beaucoup. Votre maman journaliste. Moi maloba na mokolo alelo to moni bino bozala isengo ko bisa na bande konini parce que ça na bino ezaki te mabunda ke te pambate akotia penza bandelu to kotia ba mitambo na nzela tata ekolo kasi ko koloba nini na nyoso ese salami. Topesi d'abord nzambe merci aux amis traitant peu à circonstances. Ngai ka to la na monde entier que IDPS eza école politique à munene ya mboka Congo. Ça dit tant to bande koloba ke Kabila parti au passé bato ane ko comprendre te. Bena ebisaka bato Kabila na majorité te. Ezali groupe ya bato moko ba fabriquer majorité na bango pona koluka kozala sima na ko flatter. Mais tant makambo koya mokonza rozwa le devant makamno se kosila. Sima ya discours à chef de l'État ndo moni makambo. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il la Londres, et saliko ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Salika Kamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so kotamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo te kama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store. Et bino moko ya kosamba ezate tozana bango awa na kati ya base na ba député pona ko comprendre que victoire au basali eza makasi ya komisa Congo na boumbu et non plutôt ya kozongisa Congo sima bazalaki devant au tozobenga conscience et redevabilité entre la nation et Kingakati ou le Rwanda. Mais tout le monde a compris que les choses ont changé. Voilà, aujourd'hui le Congo a redoré une nouvelle image.
image aux sala et que makambo ezala toujours pepele. Je dis un grand merci. Nabino presse au boutique arabisote au bozalaki nabiso pour que beaucoup misabiso na bisiko to koka koko mate pe ba balanda arabiso ba comprendre musalo to sala. Je dis un grand merci. Vraiment on est ensemble. La victoire est certaine et s'il était tozo bunda d'ici là Kobimisa Oezali assemblée à Sika, mais kopé sa chef de l'État, animateur et gouvernement solo au bas pour répondre na batante ya population popé azozelaeke balia batanga malam batambola malam pour que Bousoba ezalate. Voilà pourquoi je dis un grand merci na population congolaise au azalaki mobilisé autour d'un seul homme Oezali chef de l'État, Tshilombo Fatou Beton. Voilà pourquoi on était là, on est ensemble, on travaille. Lorsqu'on est en train de travailler, c'est ça le fruit à travail. Biso IDPS tobanda makambo tongo, tobandi ango le lote de tobetara le solo, tobandi ango le lote. Et aujourd'hui, tout le monde a compris, l'IDPS c'est la classe politique et voilà mon fruit à makambo. Tous travailler pour l'intérêt du peuple congolais. C'est la victoire du peuple, le peuple gagne toujours. C'est ça la force et la communication. C'est bon, mboka bozo ganga déjà bozo elonga kasi na tokota la pena ngambo c'est la penza simba mikaka na bandeko ya PPRD ezo sala bino pe ko bangi te pamba te bango pe ba kotia na mitambo te na obeta lisolo awa tambwe mwamba azana na o ba obenga motion de défiance d'ici là déjà pétition a déjà ba initié ango écoute ça problème te yata 25 députés par bon ça les a débauchage te ça débauchage te ezali otozo benga la nouvelle classe politique OESA incarné autour du chef de l'État. Le chef de l'État avait initié Otozobenga consultation nationale et union sacrée. Mouton union saligni moke kende liboso. Aya repesa makanisi. Tango bino bobo ikoya. Bopesi makanisi pour un individu. Individu anaza le passé. Aujourd'hui pour ba sibi, o bazomona eza débauchage parce que biso to komeli mutu moko teke biaka a. Bango moko balembi politique à mot d'ordre, balingi menace to basale la population pour que Congo kende liboso. C'est le Congo qui perd, c'est le Congo nezo perdre. Tokoki kotika te, Congo est perdre. Voilà pourquoi on est en train de travailler pour l'intérêt de la République. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yoga, yoga, Chilombo, yoga, 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 monene, yoga, 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 Mama Delisa yoga kande basi yoga hello Bemblandini union sacrée yoga mata yoga chala la 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 et tali bisote lelo 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 Bemblandini union sacrée yoga mata yoga chala la 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 et tali bisote Yangwana ezongela kibango IDPS viva tellement tozaba président parlement epelé tozo pesa moko moko président Miguel Ana allez-y tolanda toti koyoka moko toyoka mususu na o etali actualité de l'air
Allez-y, président. IDPS viva. On est à chercher tout le monde à la montée. IDPS viva. On est à marquer, tu vas combattre, tu vas te longuer bitumba pour la chocho. IDPS viva. IDPS viva. Fatibé. Fatibé. Tu as vu ça qui bango? Basala qui l'ikopa. Na président outil. Na parti historique. Parti mort. Parti mort. Parti historique. Le loge anime à Bunda. Quoi il t'a quoi été? Le loge anime à Bunda. Quoi il t'a quoi été? Yango na zala nzembo mo na koyemba awa. Chez combattant. Faut répondre en désordre. Nzembo wana ezabile lo kinga kati. Na koyemba wana kikongo yale. Ne kongo yale. Bino bakozongi c'est là kaka yebo ete. Nakinga kati matange Nakinga kati matange Fati beton fumo aboile Fati beton me fois FCC Fati beton fumo enyo africaine Fati beton me sugi sabo a zero Fati be Olinga te Fati beton chef délai Olinga te Fati beton mon conseiller offri à co-diriger toutes les institutions et Afrique mobile Mobimba Fatime Neto Zali Awa chez combattant na Bisayo Mamou Asobele Mabomba qui vivra Fatime chers Congolais, les seuls parlementaires debout à Monifati n'a 5 jours ou 4 fois. Abécholeyou. IDPS vivant. Toyebaka déjà. Bomba. Toyebaka yango déjà. Ba décision Fati à Kosoa. IDPS vivant. When you
Madame, Parlement, il y a un monde qui pas voter la loi, l'avantage en Boka. Parlement de ça, pas l'ongola partout, immunité parlementaire, sauf à l'époque quand le Parlement de la immunité pour pas traduire la justice. Parlement, au cas qu'il soit là, $680 000, va foutre un Kabila par mois, sénateur à vie. Donc, dans le Parlement, dès que président de majorité, on a la capacité à réduire le nombre de somme pour que pas réduire à travers le Parlement. Parlement, ils ont un peu parce que dans la minute, ils ont un avant de la question éjectable. Donc, à comme parce que le Parlement est capable de faire l'émotion. Dès que nous avons 281 députés, on va prendre conscience pour libérer le pays. Bangouane, avec résistance, l'émotion de défiance. Heureusement, lui-même a compris parce que hier, il était à la présidence, à la président. Je pense que dans quelques heures, il va démissionner pour laisser le temps au président de la République de nommer un informateur et de nommer un premier ministre d'un gouvernement national qui va travailler à l'avantage du peuple congolais. Des cérémonies, le peuple congolais a unanimité, la 10e riz, la siège à IDPS, on a poussé les action en lobby président de la majorité parlementaire. Nous avons la majorité, mais le président en tant qu'un stratège, à ce discours, il y a lobby de Mouni député, conscient, 281 conscients. Nos députés, nos élus, on va prendre conscience, le pays était dans les trous. Et le président de la République, la première personne qui a constaté que le pays est au Kende, le pays est au Tekama, notre pays est dans les trous. Elle a constaté, à ce discours, on va comprendre, les députés vont avoir conscience, la pression populaire, la libération du peuple congolais. Donc, dès que ça a Mabunda azaki institution ezaki bloquer mokonzi mboka ndenge biro na ye akwei na biro na ye bamoni bakongole nyonso baye lelo awa na esika mpona compléter le secrétaire général ya UDPS en l'occurrence monsieur le secrétaire général Augustin Kabuya asengi na bato nyonso base na peuple congolais baya basepela ensemble mpona libération ya biso ya peuple congolais na ndenge mboka na biso ekambolami parce que institution ya parlement ezaki bloquer ya président parce que Parlement visionné pour déstabiliser non ezalaki problème yako déboulonner système oyo ezalaki implanté pendant 20 ans. C'est pour cela vous avez vu quand le président a été élu, qu'est-ce que le président avait dit? Nous allons déboulonner le système dictatorial et non la personne. C'est ce qui s'est passé hier. Hier on n'a pas visé la personne de Janine Mabunda, mais on a visé juste le système dictatorial. C'est ça la victoire de l'UDPS. C'est pour cela Fathi avait dit que non, si cette majorité, la fameuse majorité ne me facilite pas la tâche, je vais déclencher l'autre option pour avoir l'autre majorité afin de diriger le pays. C'est pour cela que vous avez vu que non, nous avons déstabilisé le système sans avoir les armes. Nous avons déstabilisé le système avec le stylo et les papiers. C'est ce que l'histoire retiendra dans ces pays. Ils ont vite compris qu'aucun parti politique, aucune plateforme est détenteur de la majorité parlementaire. Pourquoi? Parce que la majorité ne se proclame pas, la majorité se constate après les votes. C'est ce qui s'est passé. On a fait déchirer Janine Mabunda, ça reste un moment. Pourquoi? Parce qu'il est visé aussi de beaucoup de dossiers. C'est pour cela que vous avez vu dans le même discours, le président avait dit que nous allons revoir toutes les lois qui protègent des gens qui ont commis des crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Et puis nous allons demander l'appui de la communauté internationale pour soutenir le tribunal pénal international. Gloire à Dieu, nous avons un président au sommet de l'État qui n'a pas trompé dans les crimes de sang. Fathi Béton, le peuple a gagné. Pourquoi? Parce que nos députés, ils ont entré dans l'histoire. Il y a 13 parlementaires, qui maréchal Mobutu. Ils ont bravé la paix. Ce ne sont pas les députés de l'université de Kingakati. Ce sont nos représentants à nous. Ils ont bravé la paix. C'est pour la union sacrée de la nation. C'est pour cela que nous avons temple pour célébrer la victoire pour sa vérité. Pourquoi? Parce que le salut du peuple, c'est la loi suprême.